fidèle internaute il y a site nature ya Tindika télévision et ça toujours plaisir ya makasi ya kopusa na devant étant donné la bino pona oye la bino basango etali ba actualité politique et sociale ndenge to bisa toujours ko tambola derrière actualité ko courir pour na ko la bino basango ya mboka la biso fidèle internaute ozomi awa na isiko ezali rond-point Willery to ko zomo ba réaction ba ndeko ba population o bazali ndinga o bazali ko kene na ba service na bango o ba vandi na misiko ezomi bango pour que to zomo ba vie na bango makanisi na bango par rapport à la nomination du chef de l'État, Nenga Sili Kosala Toko nommé Premier ministre. Donc, tu continues à y avoir une intervention dans les commissions, tu as un tambour, moi, bisike bede, pour que tous les gens makanisi na bango, tu sali kara ate na Willery, tu tambour la bipai na bipai pour que tous la vie à peuple congolais et puis bo senga na bango na bokomi ya Premier ministre o asili kokota na kati ya gouvernement ya union sacrée. Donc, fidèle internaute pour continuer à y avoir basango na biso na kati ya Tindika télévision na kobosa na te ba boss na nga papi kelina rifin kisombe na bossa ni sulute mon vieux jano ilanga mona Londres solo mona ngiri ngota solo na bossa ni sulute Gemma Kindelo depuis ma gesteur na bossa sulute chaque cameraman nga o azala toujours là pour na contrôler na sima caméra na bossa sulute trésor mwamba le minéral naturel na bossa sulute mon vieux Oscar Kayembe la famille oye monga yebi donc fidèle internaute tu vas continuer quand même sur la carte Tindika télévision biso bozala pour na biso peut toujours là pour na informer pour na kosala ba des choses sur le terrain pour na koyela bino ba sango ba vie ya peuple bo senga ya peuple donc okitaka pe to koyaka toujours parce qu'ils allaient devant na biso ndenge misala kotinda biso bandeko bozi sango to temps ya koyamba ba sango la biso bo partager na bandeko biso sur ekosala vraiment malamu bo continuer koyamba ba intervention ba tout na carte Tindika télévision mbote mwana mboka Mbote. Mbote papa. Nomination à Premier ministre oyambi en ndenge. Yambi on a esengo makasi vraiment. Yambi on a esengo en tant que mwana mboka. Yambi on a esengo na moni que non chef de l'État asali musala malamu selon ndenge ayebisaki biso na message na ya je pense message wa wuti opesa avant aloba que non akoluka majorité à sika yango atomoni lelo majorité à sika eye epesi biso pe premier ministre ya sika toyambi yango na esengo en tant que bana mboka ba secteur nini oyo kolinga premier ministre abanda na yango vraiment na côté à secteur oyo premier ministre akoko wantame ndeko nanga biso nyonso toza na Congo yo moko moni mpo na ngai je pense que premier ministre aza na mosala ebele face na chef de l'État premier ministre akaka te baministre nyonso bakobima na gouvernement fo basunga chef de l'État mpo na nini mboka etambola likambo moko te ezotambola ata nalobi lelo ke non abanda na secteur ya enseignement so nalobi na secteur ya enseignement tout ça nous sommes participés dans le cadre social. Social peut être batu dans Kamboka, l'art na maboko ezate batu ya biente donc vite kaka ya passe donc premier ministre a salaka effort ya que non et loko moko et beaucoup et ko bonga zomona moko na lobite ke abanda na nyoso mbala moko lokola tozolela nzala abanda kaka na côté nzala batu bali ame non abanda na oye moko amoni que non a réussir par exemple abandi na secteur ya enseignement et vendu net gratuité ezali déjà et vendu normal bana comme autant normal entamer secteur mususu wana et vous allez vraiment bien pour na biso ba congolais. Merci beaucoup. Bote mwana mboka. Bote ya kwa. Nomination à premier ministre oyambi yango ndenge nini? Vraiment na yambi yango na esengo makasi. Po eza eloko to banda kozela ekoma lelo lokola président a nommé premier ministre à Sika. Sepeli nango makasi. Sepeli nango makasi. Yo kosengela na premier ministre abanda na secteur nini tango yo kobanda to tango kozala installer. Po na ngai nazoyebisa premier ministre abanda nanu na social na peuple congolais. Omoni social e bebi makasi. Soki abandi na social akoti pe na sécurité. Insécurité eza makasi na mboka na biso bandeko na biso bazokufa chaque jour na est
na Beni na Butembo tokomi na niveau ya Lubumbashi na Katanga bato mosusu babimi o bakata Katanga dernièrement lundi passé bato bauti kokufa lisusu kuna atala pe likambo wana et puis atala pe lisusu likambo ya économie na biso ekiti makasi eza stable te tala ndenge dollar ekomi komata surtout makambo dollar wana tozoyebisa premier ministre Sama Lukonde aza jeune toboyi lisusu makambo boye tozalaki na bapapa basala eloko te tokomi na bakoko bapepe ilunga azalaki awa tokanisaki aza deja na suka akosala makambo ya pamba te tala makambo pepe asalaki biso tokomi na jeune akokosela lisusu nini nde makambo tozosenga nanu ye avant. Merci beaucoup. Merci. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne, où il est long, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Elton Store. Oh yes, mon client bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Elton Store, c'est le perso des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Elton Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo tekama na kati Elton Store. Na ba produit alimentaire, où ya Elton Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala ka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela ka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Elton Store. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne, où il est long, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Elton Store. Oh yes, mon client bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Elton Store, c'est le perso des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Elton Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo tekama na kati Elton Store. Na ba produit alimentaire, où ya Elton Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na yo ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela.
olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa, sekre ezali kaka moko. Etan Star. Mbote maman. Tomoni a esika tozali tolingi tozomwa lilobano par rapport à nomination chef de l'état sali ya konomé premier ministre. Lilobani ni to message ni opesa na ndeko za kolanda. Donc un message na opesa bandeko na ntaki bandeko na ba congolais. To pesa mokonzi na biso ba nominer biso ya sika to pesa chance asala musala na ya za jeune a développer ndenge biso to lini. On souhaitait nini ton en place ne bandeli ya musala ya premier ministre on souhaitait abandana esika nini. Donc pour na makolo pour na ngate pour na biso ba congolais na kono ba geno fala banda par exemple na social to dollar eza o mata ba biloko wana mo ba sécurité ba ba est ba mashiguna akola nda ba biloko mike wana si so esili ndi akobanda mamusu parce akobanda nyoso mala moti. Donc par rapport à nomination comme on a jeune garçon et le ba tata Nicole comme ba jeune garçon tout monde vraiment donc on y a mis vraiment nomination à premier ministre. Oui c'est ça na yambia ngo mabo ofungwa madoto yambia ngo keno aza mona mboka asa ile biso musala to se pela to se retrouver asa jeune. Les jeunes ne peuvent pas se retrouver parce que les jeunes à l'époque on s'est retrouvés quand même maintenant on va nommer les bisoé ah j'avais là mon jeune à côté ça va pas biso pe tout ça va trop au compte à côté ça va ouais local na net na activité donc mais ça les ébélés par exemple ceux qui baluki moi exemple na battu to kombo la bangager ba jeune to kombo la bulo mo songolo ke no boki ba mboka mo boki tira so ba biloko to kende ça misala les ébélés na Congo ata ba libongo wana ba nini ke no bino bo bimisaka ba nzete za musala tokobo ya musala te ça c'est que non après c'est biso misala biso ba jeune to se retrouver lo ba suka pa tata ekolo kona donc pour lo balanga suka la pression longo nya sala musala na ya no mele biso ba jeune biso pe to développer to ke liboso ne ba mboka moso ke liboso parce que lo etina biso ba jeune to ke na ba poto to enviaga biloko moneti toi enviaga biloko moneti ba chômeur ba so ba salaire ba nini tout ça et ça appelle quoi grave frère kunati mais to souhaiter le yami on bon former nzamba sala apambola e to avancer to ke liboso. Merci. Ouais mbote maman. Tomoni a na base esika to telemi to quand on a intervention na to moi maloba par rapport ya nomination ya premier ministre au chef de l'état civil. Nga pena na féliciter chef de l'état Makasi on a honoré biso ba jeune tomoni premier ministre mo ya jeune a honoré pe biso ba jeune na maloba na ye na sepel Makasi et là on a aussi nga pas premier ministre nenga lobaki abandana na souci na biso social na biso ba congolais et là on aussi nga ni Makasi ya ngwana asimba pena vie sociale na biso ba congolais et gozala bien pour un jeune garçon azan un souci na biso to sepeli Makasi vraiment la président de la République. Comment un jeune garçon koko manesi ko ezali na gouvernement parce que la fois passée ba mikolo le tout monde ezali ka ba bébé ba papa mikolo mais comment on a ba jeune garçon do ezali vraiment eloko moya malamu. Oui, pour nga na moi déjà ezelo malamu oyo eye déjà na mboka. Comment un jeune garçon peut azwa poste wana donc eza pena assurance pour na biso ba jeune ke ako réussir mission na e oyo chef de l'état pesi. Message no opesa la chef de l'état. Message no opesa pas chef de l'état en tout cas merci papa pour na bolingo zolaksa pour na biso ba congolais ya côté la biso bato biso population tozo senga yango wana na féliciter au coup de chapeau chef de l'état. Merci. Merci papa. Papa Tonito Zomwa appréciation na yo par rapport à la nomination ya premier ministre na gouvernement Union Sacrée. Bon, merci beaucoup pour na motuna. D'abord on a sepeli na choix ya chef de l'état. Ndenge aponeli biso premier ministre. Et chef de l'état sali choix moko en 20 ayebi mutu angona. Ngai ko sepela nga ezana nuka te poza jeune. Hein, poza jeune non. Parce que Kabila aussi était jeune. Hein, a mimboka wapi. Donc ngai azomona nanu ye moko nanu mutu. Tanga zalaka ministre ya sport aboya musala il a démissionné pour na intérêt ya mboka. Déjà quelque chose de bon. Oh déjà tout le monde jakati na ye. Ndenge andima avant même Tshisekedi comme président de la République, à mon avis quand na Félix Tshisekedi
que oyo soki azwi mboka kotambusa ngo kitoko raison pour laquelle ayaki kosassocie na Félix Tshisekedi basala lutte ensemble mpona kozwa mboka oyo batambusa yango. Donc ndenge Tshisekedi asali choix ya boye esali nga d'abord esengo monene po azwi mpenza l'homme qu'il faut. okosenga na premier ministre abanda na esika nini kosala misala to esika na kobanda batravaux na ye? En tout cas mpona nga oyo nakosenga epai ya nouveau premier ministre eza na likambo ya social ya bato akota na likambo ya social parce que les gens bato bazosouffrir misala ezala soki abandi na social misala apesi misala nde aye kokota na domaine ya sécurité. Premièrement bana liboso nanu na oyo etali vie sociale parce que on eza priorité oyo mpena peuple congolais azozela butu moi ekala ezaka likambo ya sociale. tomoni mpe babisi chef d'état outi kosala inauguration ya batransco babisi euti ekoma awa tokoluka tozoma intervention par rapport ya batransco banouveau bis oyo esili koya mbote ndeko mobali. Oui, mbote mama journaliste. Papa nanga tokoluka tozoma réaction na yo par rapport ya nomination ya premier ministre oyo esili kosalama na union sacrée. Bon, nasepeli mpona mutuna premièrement toza na esengo parce que le président a recourir na demande ya biso bajeune tosengaki etu oyo ke non il faut anommer ministre pena ya jeune aza na 43 ans toza na esengo makasi et tozo apporter soutien na biso na chef de l'état. eloko nini okosenga na premier ministre abanda kosala na kokota na ye buta kokoti na ye na kati ya pouvoir ya bon eloko tokosenga na ye premièrement eza po ameka korevoir parce que na Congo eza na makambo ebele oyo ezotambola te crise eza makasi crise ezalaki di ya bakoka jambe banini mais lokola ye aye en tant que jeune akomona bajeune bana misala te akotama na esprit pena ya bajeune acréer baboulot bajeune base retrouver. Comment na inauguration ya babis transco euti kosalama le week-end tokoluka tozoma intervention par rapport à banouveau bis oyo etoko? Bon mpona babis ya transco premièrement eza esengo makasi parce que phénomène demi-terrain eza lisusu te so otelemi wana okomona desa esete ezobome direct Kingasani 500 mais ekomaki koma tete banunu Petro Congo banini donc bazobeta babiloko wana ba demi-terrain mais banda transco ebima eza lisusu te to ekomi kaka soki atelemi Zando Kingasani direct liloba suka oko s'adresser na tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi. Bon liloba suka ezake to bandai kozela premier ministre abima lokola ye ekoma mulai te président abeta pena show gouvernement ebima po makambo ezonga vraiment peuple azokoka te crise eleki tala kaka basuspendre badepense tout oyo esalaka ke non bato mosusu oyo banini base retrouve badepense wana eza te donc tozoluka vraiment gouvernement ebima po balare eza ekota na circulation. Merci maman. Ok, merci. tolingi tozoma intervention par rapport ya nomination ya premier ministre. Bon, maloba mingi eza te sauf que toza na esengo puisque tomoni président de la république asali oyo tozali kozela tellement que toconstataki ke bato wana plupart na bango baza bamiyibi baza bato mabe président apesi biso image ya sika esali biso esengo makasi na bosalue vraiment nomination wana oui tosepeli nango eloko nini okosenga na premier ministre na bokomi na ye na esiko azali abanda kosala to eloko nini ozosenga na ye asalela bino peuple? eloko ya liboso nga na kosenga ye asalie na vision ya chef de l'état amikitisa azala lokola bao wana toyebi te donc akangama na vision ya chef de l'état aede mokonzi ya mboka eloko biso tosenge yango wana toza na eloko mosusu ya kosenga ye te secteur nini akokobandaka koexerce kosala na ye na oyo biso toyiki ye moko abandi déjà oyo alobi déjà nde tozosenga sikoyo aactive yango emona na miso ya bato social esimba insécurité na est esila
makambo wana tozolinga ya salela biso. Merci. Tout le monde a qui peut m'y toucher. Tata école aussi quoi inaugurer le week-end. Pour le 14 mois intervention par rapport à et ami tout quoi ya transfert où tu vas comme awa na katia et nous pas Kinshasa. Wana kutokoloba te mama ese okutu na biso za multiplier fois 2. Ese ngweza multiplier fois 2 tokoloba kutute. Po babisa okutu ndenge zaleli na o bango bakosa biso. C'est très différent. Toza ne sengo makasi pona biloko tomoni. Bakosa bino pe. Ndenge na komi na otokota ne loko wana. Donc maman na moi lokola na zana mboka moko bo na zana RDC. Na kata be transco wana. Transco béton. Béton venza. Merci mon mboka. Vraiment toza satisfait. Toza satisfait. Pas chef de l'état. Na kosanga bandeko bazondi mate bandima. Ba mona keno changement ekoti ba mona keno makambo abie musu ezo ya liboso. Po musu ese salemi déjà. Mais musu ezana sima koleka otozomona. Merci papa. Oh na kwa koloba yangwana. Merci. T'es papa. Moi t'es maman. Tangoni moi mboka. Oui, ça va. Tout le monde a intervention par rapport à nomination chef de l'État. Tout le monde va nommer enfin Premier ministre. Voici qu'on remplacer Pépé Ilukamba. Moi, Maloba et pas la bon, tout ça, vraiment, c'est mingi. Parce que tout le monde vraiment qui est notre président Nabiso, cette fois-ci, a fait Biso Benjamin dans le gouvernement Nabiso, à jeune, à Salipé, dans nous mingi. Donc, on a l'andé qui un peu biographie, avant qui au moins. Politique, donc on a 37 ans déjà, donc on a sali en tout cas, Azamut Oyoyo a conservé vraiment vision ya chef de l'État. Et là, on a sepela, on a cause la jeune naïe, to bozali ko sepela, to et là on sepela ndeza asala baction ya malamu. Bon, na mwandambu nayebi par rapport ya président nanga Fachi Beton, Azamut mo boya sala reloko na sentiment. Parce que pour le moment, ils ont des yens de moutazolo, ils ont des calés à ça. La ministre donc décision nous se sont tendez pas alors ce qu'il y a ça la pour na peuple. Et puis maintenant mouton ou chawana, il faut azala mouton oyo yo ngana ye toza bomoko. Mais fallait qu'il pour na pe mouton oyo a même na kolo bana âge azala na C à âge na ko azala vraiment autorité likolo na. Et là, on y a aussi la première ministre Abanda pour exercer. Bon, en tout cas, la tamboli pe moi mingi na bambo comme souci, na ebine bambo comme souci on évoluera. Et là, quoi liboso penda premier ministre na biso a kopi kotala pour le moment nan ya liboso eza paiement ya ba agent nyonso ya l'État. Ko bandana on a ba soda na biso. Soda na biso bazo souffrir ba teni ya bosomba na gidiba. Donc en tout cas vraiment bazo souffrir makasi. Ceux qui vraiment bandit na paiement na ya ba soldats na biso ba policiers, ba FARDC et que ça là vraiment c'est makasi pour nous. Message européen ça na tata école pour na nomination to pour na bakambo nyonso ezali ko se développer à na boka. Moi li bon, mon conseil biso kota la ba discours nyonso tozomona ndenga zo ça na place à komi. Ezo la kiseke azo loba vraiment oyo azo loba kana ba discours azo sala vraiment oyo azo loba kana ba discours alaka ki biso ke non yena FCC bolingwe sili tout le monde peut que non bolingwe sili ba former papa na biso ba ati comme formateur tout le monde peut makamndenge l'année jusqu'à aujourd'hui ba pesi biso premier ministre. Alors le reste, tout le monde a déjà signe bis déjà c'est bon. Tout le monde a bis au côté na bis au sentir que non, on a vendu na bis. Exactement le roi bis au vendu. Si on s'allie à moi 30 minutes, il y a Rokende, au moins Sima, et vendu au déranger. En tout cas, tout le monde a dit non, ma besoin qu'il est bien. En tout cas, pour le moment, malgré mes cas critiqués, bilan, papa président na bis, moi dit que non. Et là, ils ont mais dans 2 ans, où il y a sali, en tout cas, bah signe les amakasi. Papa. Bonjour madame la journaliste. Papa, on a tout le temps sur mon intervention par rapport à la nomination chef de l'État et à Premier ministre. Vraiment, c'est Peli Mingi, la nomination à chef du gouvernement, parce que ça les vraiment. Et c'est mon macasse d'abord à Zagen. Et puis parcours c'est quand même normal. Mais nako ma télé mingi na ba oyo bato misusu
badongolo miso misusu bazoloba auti boye madame nakoyebi biso eloko oyo chef de l'état na biso azali lokola Javel. Omoni Javel elamba soki eza na tâche to Javel eza na po nettoyer batache yo c'est tout. Donc ata azalaki na tâche quelque part mais Javel eza na tobangela yango te. Na ramené bino lisusu un pas en arrière tango balobaki ke Kondo Mobutu bazwi premier ministre IDPS ata za premier ministre IDPS ata za premier ministre il sera exorcisé. Donc ata outi bona mama akoya kosala na vision ya mokonzi ya mboka. Donc wana y a pas à dire. Wana penza soki ayebona botoza na système tobenga mikolo yo non déboulonnage déjà seulement bala soir to kolongola embala moko ata 1 franc ata 100 francs congolais obana basomba yango mikate ebunyi na gestion na to kolongola e elo yini osinga na premier ministre ndenga sili kokoma bon elo na senga na premier ministre azala omoni na pouvoir ya fati tozolinga susu ba parler te ba opa donc ba parler te kozala azala de faiseur ceux qui ont un grand faiseur et ezala bien et alors elle bosse na koki ko bengle on koki ko résoudre d'abord atala likambo ya ba retraité mon biso ba jeune ba père wana bakoma ba passionné bakoma belé ba pepe ilunga msu bazana ba fonction publique wana ba pepe ilunga msu bazana ba onatra ba pepe ilunga msu bazana ba régie belé bakenda kate biso ba net nga naza étudiant mais moyen ko ça ezate pour ba poste tu ba père wana bazana balozela ba mbongo na bango ya retraite pour na biso to remplacer bango ata no likambo ba retraité wana tout ozolanda ata la likambo ya ba enseignant enseignement obina madame ndako na ngai mikolo to na komo somba professeur kolia bien pour mbongo na bando futa ngo minerva la bana na futa respecte pour la gratuité au mkozambo mboka mama na futi na kei ta on a qui gratuité na kimi mbangu na zui moto na ke ko retirer mbongo ezala ki kai simba ngana mutu wana ya école donc eza vision au chef de l'état ayaki na yango donc toza ko sepela jusque là tout le monde a tout déjà était ramamo ya mike oyo ke to ko résoudre yango na kalami te pour moi ba transfert ozolanda ba transfert te que non au kotiboe non au kotibo ongo qui to fini et qui tisio ozolanda madame ezate ba transfert kingasan oh boy passe non nyo sote ko ezongi na molongo pour na chef de l'état bisonga na benga kayaza ilinga sumoso na mnoka mboka na ngai elakisi ke muto ala sakanzela tu va benga ka ilinga ye mtao tirer biso tout ye ilinga zana sans problème. Merci moi. Merci. Mbote madame journaliste. Wala mboka tomoni tata ekolo asili kotia to ko me premier ministre ko ko zo ma intervention ko mona premier ministre jeune mona ko ko zo ma intervention na yo. Merci mingi na parole. Acte chef de l'état sali to sepeli nango makasi ko banda ya banda ko nommer. Même na coalition abanda ya ko nommer ka batu ya bien. Nomination ezalaki bien mais bateau bayaki akinde bateau mabe lelo a nommé premier ministre jeune to sepe na ebiso toza ba jeune aya na ba idée ya chef de l'état ayo kaka au chef d'état zolo ba pour intérêt le peuple d'abord soki aye na makanisi ya mabe oyo bato ya FCC bazalaki nango akozala pe libanda po to sepelaki pe na Kabila akomaki président ya jeune Yégout a 43 ans, mais Kabila a 30 ans. Si vous avez mon Kabila a 30 ans, mais Njokande, Ngouma, a un peuple congolais. Mais Yendenga Zawana, Azasi, Azaïsika Mokona,
président de la République Félix Tshisekedi azana ba idée ya bien, azana ba dimamo ya bien pour na peuple d'abord. Donc yé pe falanda lokolo na ye. Biso to yambio na mutema moko. Ndenge ngai na polela mbula pour na voter président Félix Tshisekedi. Ndenge pe to yambio okosala pe na mutema malamu ya idée ya chef de l'État. Sepeli na ye makasi. Mwani loba oyo koto message no kopesa na premier ministre Piqué na sala ni oyo akoko salela bino. Loba oyo ngai na pesa po na premier ministre ezali crise ezana makasi na Congo. Ya liboso po na ngai alandela nan ba enseignant. Po na gratuité ba enseignant même yende nga komi na niveau d'études azana ngo soki ba enseignant ta nga koma na niveau anate. Pour le salaire, il y a des enseignants. Deuxième salaire, il y a des policiers FARDC. Bateau, baza pour na baza roi poumon ya mboka. Fallait occuper des bangos. Bien. Enseignants, police, FARDC. Oh les locaux pouvaient faire oh basali pe musala moko ba policier basali musala bien na ba FARDC. Fallait occuper na nous bango. Yami balé to ya dollar. Dollar fait à la nasse à franc. Dollar atale la biso likambu ya dollar pour biso ba petit commerçant tozo se retrouver té. Deuxième na lobe likambu alandela pe biso alandela likambu ya ba commerçant bazo teka na plus détail na ba maison. Sur biso ba petit commerçant tozo se retrouver té. Tozo ke no kosombe loko na magasin pour teka mutu alibanda moko kaka ye mutu alibanda kesu na magasin asombi susu kaka moko. Détail azoye banate, grossiste azoye banate. Donc wana nyonso to neza musala ya premier ministre tanga ko nommer gouvernement na ndenge. Merci mon amour. Bonjour papa. Bonjour maman. Tokolinga tozo mo intervention na topé avis na yo par rapport au chef de l'État ndenga nommé premier ministre. Ouais, azali vraiment très jeune pour vraiment avis na yo to mo intervention na yo pour la faire ya domination ya premier ministre. Merci beaucoup pour la motuna na yo. Affaire ya premier ministre eza affaire moko oyo congolais nyonso abandaki kozela kolandisama na oyo ezalaki na mboka na biso. Mama oyebi na temps oyo Congo eza na passe. Lokola nzamba sungi Congo lelo toza na numéro 1 oyo aza na motema ya bolingo. Oyo nzamba inspira quelque chose pona kosalela libota oyo ya Congo. Lokola aza deja wana akoki kosala ye moko te, il faut bato bakoki kosekonde ye. Mutu ya liboso aza premier ministre. Lokola oyo aye aponami oyo tozo senga ye eloko moko. Eloko nini tokoki koyebisa ye. Papa Bible ezoloba ete papa nini moboti nini oyo mwana na ye akosenga ye lipa apesa ye libanga. Moboti nini oyo mwana na ye akosenga ye mbisi apesa ye nyoka. Ba Congolais bazali kosenga yo. Pesa bango ba Congolais balia. Pesa ba Congolais misala basala pe misala babenga mabatu kati na mokili. Tozali kosenga yazala tata moko ya bolingo oyo za bolingo wa Congo me ya motuya alanda vision ya chef de l'État. Makambu ya CC ezalate ayeba ete azana poids pona kosunga mboka na biso. Merci mon amour. Merci. Fidèle internaute, tu peux vraiment la souka ya balade d'Abisso. Je crois bien aussi que Yambato Koyoka ba mbela to intervention ya bandeko o basi ko lobato ko senga la première ministre na bokomi na na esika o yazali na poste na e ba sengi na première ministre était à s'occuper na makambo etali social et puis à s'occuper na makambo etali ba soda o bazali non payé ba o bazali ya FARDC à s'occuper pe na ba enseignant à s'occuper pe na ba tumisuso o basila kozo ba salaire na bango te tika ete ba bosenga ya bandeko msuto pe ya ba peuple congolais et comme la tata ekolo to pe message oyo et intervenir to et ça la vraiment malamu na bandeko ba koyeba ba sango na biso na kati ya tindika télévision donc to moni bandeko to population ezali vraiment na esengo pour na komona nouveau premier ministre oyo azali si jeune donc bazali kosenga na kaka a exercer fonction na malamu pour que mboka etambola malamu et kozala juste bénéfique pour la mboka la biso donc fidèle internaute ko vraiment na suka émission la biso na respect ba remerciement belé na chaque cameraman na ngai Mike nous a dit papa na monte pe ba remerciement na yo fidèle internaute vraiment tout le monde est vraiment en balasima bye bye.